Est-ce que journaliste Arugio le baki va comédie ba oyo kana tenga fona jouer rôle intermédiaire yo sangisa bango. Te mutema mabeza mais poison. Ya otila mutu poison les ati. Ai. Nga tata mubimba boye. Na dana bakoko. Na théâtre kutu te me bakoko ya bakoko pe bana na nga baboti. Na kila na ka. On vient nous bloquer en reste. Non, bon on le bilan na télévision. Pas deux, tu es trois. Vous êtes sur Top Media TV. Basige ezali ebele ya rolobela mais moi ya rolobela ngo ezate parce que des fois comme on peut s'intention mabe pas ya batu vous avez ebele bo tala biso na Top Max officiel plus de 14 800 abonnés plus de 15 000 nous vous disons un grand merci pour la confiance la fidélité et l'attention chaîne et Sarabino d'actualité en temps réel chaîne et Salam Salamu na pesi bino mbote bi pa ibozali comédien et comédienne je vous invite tous Yako Sangana, Yako Longola langage, Yato Kabwana, les amalamu miniti. Avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de considération, nous vous disons bonjour, très chers amis, très chers téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez en ce net moment sur Top Max officiel. Merci pour la fidélité et l'attention. Merci à Dadjou qui a la pose de vie aussi. À Giclo à la réalisation, ici à la régie finale. Nous vous disons énormément merci et infiniment merci. Maman ba papa bo tala biso na pesi ombote ya sivinjo enjoli nyango nango ya losako ilonga bakola nganka onga mama bébé jema nkana nango ya bolole enkemi losako na yo mama emerode bo sako losako na yo nyango aussi a mama Claudine bokatola etumbango ya losoli merci en tout cas la bande kotuba tala biso merci beaucoup. Elle s'appelle Ya Elodine Jolie. Le vieux Jolie Moubali, il y a Bateau, il y a Marie-Louisa. Marie-Louisa n'a pas si beauté. Ma nièce Esther, je te salue, ma fille. Je t'aime beaucoup, Esther. Aussi un grand merci à Maman Yvonne. Il y a Yvonne le Mongo. Il y a Pembe, il y a Yvonne le Mongo. Le sako na yon yango. Bolole Nkemi. En tout cas, il faut que le sako à Sika. Il faut que le sako à Sika. Parce que Eza Maramba et Belé Zoya. En tout cas, merci beaucoup à maman Madombunga et bateau papa Fioti Ngoma. Je te salue depuis soir. En tout cas, na pesi ombote na pesi bande tout ba yam se chou. Mbote na bino bozai belé bota la biso bipa ino se zul ba wa Rolanda bino et Rolanda biso plutôt na pesi bino mboti. On va souffler avec cette vidéo. Service traiteur 4G à votre disponibilité. Vous avez besoin bala melano na servi na mariage civil, mariage coutumier, mariage religieux. Retrait de deuil, vous avez besoin de la bino, voilà même la conférence, vous avez besoin même d'un anniversaire, vous avez besoin d'un retrait de deuil. Notre numéro est là, juste affiché au bas de votre poste téléviseur. Vous pouvez appeler, entrer en contact avec notre bureau. Il y a l'administration qui est là, qui va vous recevoir. On va regarder cette spot publicitaire et on se retrouve juste après. Mais là, entre-temps, on va continuer à regarder aussi, en même temps, le spot de Maman Émilie Setimaïnga Orphelina Vida. C'est 12 juillet. D'ailleurs, Papa Makaya sera invité. Il est le nôtre aujourd'hui. C'est 12 juillet. On va parler vite fait de Maman Émilie. Regardons ces deux vidéos. On se retrouve tout juste après. C'est parti. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, l'orphelinat Avida organise le 12 juillet 2025 une grande journée d'action de grâce. Nous vous invitons tous à venir assister. Le 12 juillet 2025. Nous avons invité Ndeko Nyonso et surtout pour nos donner à partenaires Oyo. Et salami que le jour où on va se retrouver à Kinshasa, n'hésitez pas, Yaka. On va passer un temps de louange et temps d'adoration. Batu ya mutema malamu, dino batu bosimba kambongu, bobebi sambongu te, boya kutika ngo, ipa ya bana babola. L'Éternel te bénira ces jours-là. Alors, il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pas amener nous seulement ton cœur bien disposé et demander à Dieu de te rencontrer ces jours-là. Retenez que la Bible dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le malade, à visiter les captifs, les prisonniers et à soutenir les orphelins. Le 12 juillet 2025. On va danser, on va élever le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les donneurs, les partenaires, n'oubliez pas, n'oubliez pas.
alors tu viens seulement, on va célébrer, on va danser, on va élever le nom de notre Dieu. On se retrouve avec l'orphelinat Vida ce 12 juillet 2025. eyindaka te me itelaka nde iteli boya. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola, dans le quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kinsanso. Notre référence, 3e Dodan, arrêt Loboko, à proximité de la maison communale. Vous pouvez nous contacter au plus 1 647 533 43 10, au plus 243 89 57 13 354. Voilà, merci beaucoup. Après cette spot publicitaire, nous vous disons merci. Maman Émilie, c'est 12 juillet. Elle nous invite dans l'orphelinat Vida Jardin de Donne, 49 de l'avenue Kinzola, commune Yakissien sous référence, 3e Dodan, soit commune, maison communale Yakissien sous Oza Mobimba, directement au Koutana et Bito Sola. Très bien. Après, si vous n'avez pas Ibozali, Bota Bisso. En tout cas, papa Makaya sera là, la région pure et sans tâche. Les allées religions, va son arabe, veuve, n'a pas orphelin. Pour qu'on a côté Sanzambe Nyongo. Papa Makaya Mbote. Mbote na yo. Losako. Batindika ngomba te. Merci beaucoup. Na kimongo losako batindika ngomba te kimongo batindika ngomba te na kimongo. Tokoko forcer nature te. So nena ba émission bo. Okopesa losako epa ya Mama Yvonne Lomongo. Mama Yvette Mama Yvonne Lomongo. Losako Mama Yvonne yosko ozongisa. Toze la réponse. Ya Sylvine Jolie nyango nangoya. Ya Sylvine Jolie nangoya. Comment dit vous avez tout. Ya Sylvine Jolie. Njue nyango nangoya. Nangoya. Losako na yo. Losako ilonga bakola kankaonga balanda motoka so azana ngoso eza to mona bato bakimi ko babaliaka ye mobimba te foko chaye na moto simodimisi pesa so losako susu na so ba losako ya losako kaka bato ngala balingaka losako bango balingaka losako pesa so losako pa mama Claudine Bokatola losako mama Claudine Bokatola losako na na lo boloko bebise mission eza kombo na ye sere msaka na poto yoka kombo kote ana luboloko losako na yo penkana mama sika loboko pe losako na yo ni yango mama sika loboko yo yango respect mama na nga ya tongo c'est une femme qui a beaucoup makulu mambo biso ikongo to ba makulu mambo nyonso ya makambo. OK. Donc mère ayi besika na lobibo donc na parlé chez ye tipa ya ya Claudine Bokatola je te sali ya la mama Chira moi si na pesi mbote ya mama José Lusadi soupe mbote na yo boza ibele bota la biso et mero de bosako losako na yo nyango mama Vero balisa losako na yo nyango et puis merci beaucoup à maman Matondo na Madrid pour na bakabelo papa Makaya pe pour mama Matondo na Madrid. Mama Matondo ye faza kia mbote kiako mama Matondo yo losako te yo losako te kia mbote kiako mbote na yo et bon la mama Chira moi si la mama Chira moi si ye pe fombote moi na bekolo na ye pe fombote moi bongo ayepe mukongo la mama chérie à moi si kia mbote kiaku mbote na yo mama José Lusadisu Michel Tokineso te ala mbote mbote na yo mama José Lusadisu abo mavimpi mbote na yo Achille Basaoula kuna nzomboti mbote na yo Taitendae le vrai Maboko Bank Wetwao. Voilà, Wetwao, on commence cette émission avec Wetwao et ngege bien il a ma chérie à moi aussi émission bandi en tout cas pour pesa biso ce temps parce que maramba olobeze belé mais na pesi bino mboti na kombo Yesu Masia nzambo za likolo papa Makaya atalio na événement mo le 12 juillet il y a orphelinat Vida il y a maman Émilie na Kisensu vous êtes invité. Oui. Pour Anité. C'est pour adorer, ils ont joué des journées, il y a grâce na adoration. Grâce, adoration. Car pour na Yesu.
konetola kaka monene na nzambe monene na nzambe ozala wana naozala parce que entre autres bato baolobaki pa makaya azalaka nganga non nga nazala nganga te nazalaka mpenza croyant ya makasi nayebi bolamu nayebi mabe mais nayaka nde soki osali erreur omeki nga fo ozwa retour nga nalobaka te nzambe elimisi te loba nzambe elo asali boye ezongele mpi nzambe akopermettre mpe mbala moko po bato mingi balobaka te moto asala mabe elimisi ye bakosaka nzambe azomisaka mbala moko nzambe mpe mbala moko azomisaka mbala moko nga moto bakisi te très bien naza nde croyant nakumisaka bokoko na ngai kutimi nabungisaka yango te me nayebi nzambe makasi na ntongo nazwa bateme na misioni na sebezo na misioni seri wa babenga sebezo soki koma sebeko papa na ngai ya bateme papa ya Matou Samuel Matou Samuel c'est mon vieux baba vie na biso toyena bango na ba chorale bekodi mais biso na ba rekodi bango ba éducation chrétienne bana na misa na ngai Rosiki Alongo na pese mbote paza donc la banzambe tongo so na banzambe tongo te ndenge ba masole koma na arbo ndebe omona apena ba mamusumi kwa nzamba pesa na tana ye de yango ma le na zabo très bien Papa Makaya, on va parler du théâtre, de la culture congolaise en général, musique, théâtre, bref, tu as vraiment plus ta tête parce que les artistes et comédiens, tu vas plus sur un. Les gens disent que théâtre est baby, théâtre est koufi. Il y a un langage de artistes et comédiens. Je suis allé à l'investigation, on s'est rendu compte que théâtre écoute une ils en a avancé par rapport il y a théâtre à 2001. D'abord, point de vue, Papa Makaya, tant que tu théâtre baby, ça ngai pe apona pe so réponse neti bolala ki esika moko na émission na Trésor Kama à partir à Poto les Lille o Makaya mendeni théâtre zo kufa boy mabité théâtre kufi te réponse on peut on a pu s'appeler bateau balanda biso théâtre et kufi te o théâtre zo beba théâtre et bébité batunde o bayebi yango te nde kasi baolakisa image moko ya théâtre kufi théâtre ezaka ndenge ezalaka comprendre théâtre ezaka théâtre ndenge ezalaka nango mais batunde o bayebi ya musala na bango te bazala bacomédien te baza pe formé te banomemela bato basaki bakomi baacteur baactrice. Vous comprenez un lobby? Oui. Je comprends le lobby. Théâtre, si on le bateau là, bango ki baye na ba insulte. Bango kaka. Pour ndengi nga na zabona bien formé. Et ba muta formanga. C'est qui? Voilà, mais faut boza la basu c'est de information tant bozo ya invité na o. Nga muta formanga Masum de Brende. Masum de Brende. Après na yesu pas sans souci. Abaki si susu. Donc jamais na kolo kala TV tato fingani na yo na nzela et na palais na cité to be bana pe na biso so collègue bata théâtre be bamso mo pe vie nanga so le benga mabe mais na oya na ngona TV te comprends na oya na ngona TV te to solo de so pe simbité na bloquer ça pe so ba 300 de personnes na pe na bloquer baba tunanga pa théâtre ba vie ba mikolo na ni nyango na etande ikete bango pe ba mema te et sur la la privé et sur les gars bongo to buta pe place bonjour face à télé na bien est-ce que ba mamba musicien oyoka ba beba na ekulelo moi bango ba mango yembo ya le plateau ngaku na nani bo baloba ngo te le bandeka ka batala kuna bango su bana ba bana ba porter parole de bango sala o ba monaki bazo lobela ngo mais na ba mo ke simba te pour le bobo ko na dinoka. Théâtre à 2001, na théâtre à Lelo. Tu trouves la différence wapi? Différence c'est na théâtre à 2001. Kasamo na zolo baka différence c'est ça ba personnage ya bato bazo bakisama. OK. Théâtre za nangoka. Théâtre za nangoka. Ba site touristique. Ba site il y a tout il y a tournage. Sikoyo solo ba ibongo ça va. Ba site ne komi il y a quand même la modernisation. Il y a kitoko et puis neti ba collègue belé o ba ibatelelo ba tikala kaka na mona mingi na ba kito sala ba accent
ça ba personnage ba papa ba nini on a tiré la karabi jamais tout monde papa moko sala une année 2 mois kaka ni lamba moko donc année nyonso tout théâtre mamna ngo chaza et puis soko beti 10 de 5 ans soko tali bana 5 ans ba commander ba qualité si yo ba comédie moko boye to be yango ba comédie maternelle ba comédie akala oziango omo mi mona so to tala o mais ba tebele pa ngo mona ba benga bango te ba acteur rebelle akala ba oya susute ba mema bango te ouais pour ba tala mais o bina eloko ni asala mais yebile lo ba sala te ba figurer te pour ni na ba scène ba figurer na ba aza déjà limité aza so eloko sala aza na combo na ye OK mais ba mona o ba bengi souté aza so sollicité te rien ba mona o penga mawa po akoya abantu ganga kaka ko ganga ba opese sujet oyo yakina oyo ba opese oyo yazo kangi biloko ni asala ya kala loka ba collègue na biso balekana ba bare ba répéter soko jouer tché na scène akokate mais soko tché bo bengi sera na matanga abeti yango ake kuna sufa abeti yango ake kuna abeti yango ake kuna abeti donc bazo ko évoluer té mais biso zo chance ko travailler na ba grand ba expliquer biso très bien ndenge zalaka artiste ko za ndenge pa ya batu na nzela tango tambola et puis tango bimana na fo za ndenge yo tali tala te aux artistes tala quartier la bino mobilité na ko orgo yo ate so yo tanga yo brosete yo tali tala te net biso sero la groupe sans souci ezaki artiste tango to bima au solo ka longi atana la venue te baba mo mafuto pakoli atela ko la bino mo poudre au pakoli aucune temps sur la ko la bino so vous comprenez et puis mambo bebi pa makasi ba ponaka susu ba acteur aime ta sala théâtre yo ko kana ya msimo asala théâtre il faut yo ba no sa théâtre yo boye na yo ba lekisi ba former ye pété asa ne kaka neti loko ya mse ba ni type asali kombo na ye boulot pe ya ngono mo iso kufela c'est bien OK mutu faza former. Très bien, c'est ça. Nous devons former les autres au monde ba théâtre. Ba te belé ba komi ayebi vraiment théâtre était mais azana kati. Il y a à faire. Ayebi ma théâtre asali pe kombo na ye. Moi je l'ai dit autrefois au monde ba comédie belé à poto et ba comédie belé à Pembe plutôt. Ba comédie on ba kota na théâtre par accident. Okoka lokola Dadi Kambala, on a Pembe no kako. Et ça le bien. Ayi na ye. Et bien comédie pe asali pe kombo na ye. Asali pe kombo na ye. Ayo la taka bien faut ayo mo ezaba chewana mais ça boulot na été très bien makaya la pesi l'explication mon clair makaya ba relation ni na ba comédien nga na kopera na ona kopera kana na pia kambuti o apesa ngambuti bloka pv na nyoyo vina o bloka ki pour abanda mabe nga so pesi nga respect yo tu la bana opesa respect mande fo ezalate ouais et ben la chaîne en bosaka moi 3 bobo téléma Muscador Gidoran Yams masom sula mo libanda na mundirba bano basala succès CBS à l'époque et puis balongo mais non CBS dans mundirba te mundirba zaka mundirba te zaina Muscador voilà balongo be ole Africa TV bino ba ole Africa TV je salue Muscador na bino bosala nzela na bino bien botika président afanda na ye mais président pe le kena na époque et ko pesa melabino ko bosa déjà ba artiste lelo makaza ba relation ba bien ya bien ba comédien so tout n'avait vu au bloqué au connait nani tout comment ça tina nga oloba ezate bala mi balé mo bloka boy na bloka bango mais ezati na olobela ngo awa ezati on vient no bloka on a rasi non bon on lobela on a télévision ba deux tu 3 entre 2 et 3 on lobela on a télévision na bloka bango quand même na lobela on a télévision tata muke boyela ni na yebi eloko na osala na liboso ba na olobela nga ke bloquer ve Johnny ya ko papola ngo tata mbata na ozongisa te na obloquer pe ya zana ni papa et puis aza na zo rending mona ba masulu de brende ba sans boyela ni na Johnny te nga to boyela ni lote yete ya na compte wana te sala ko bloquer ba violence
vie Johnny te. Nini nde sali ya obloqué par Nkoba? Non. Nga luto wa tangela ba komba batebele. Ba tuni kaka ponga na moninga ta paragiste. Na ba information. Lokolo uzano nani uzana nani na prophète c'était na ta parate na prophète. Ngunza pété. Alors justement, il y a la question to kenda vite fait. Nga pa le tangela ba komba garde de bonnes relations avec des artistes et comédiens. Tous les bateaux. Sauf Papa Nkoba. Tous les bateaux. Ah. Nga zanga na poso tangela ba komba batute. Donc tous les bateaux wa kana ba vie na. Nga beba na mutute. Soko tunya taille par Koba wa c'était petit moko bien. Bon biba ni la ni ça que bloqué. On a prophétie que zo betel on a bloqué ko na ni. Vous avez une bonne relation na phénomène sobe? On a petit frère propre moi na Mukongo. OK. Moi Mukongo pa leki na nga vraiment donc ça gana te. Makaya le on a milieu théâtre azali na réputation bien. Oui. On a tambolaka bien na linga baleki ba esima na linga pe ba yayo na kuta na ba papa tout donc. Très bien. Idée likanisi eza boye na na besoin na peso likanisi na l'idée mais il y a émission na question na ngamba moko directement. Question est de déranger esprit na nga ezali. Oza na relation nini na ba producteur ya kala na esika. Na oya kala tout toza bien kaka moko abetalanga mabe nde bobebana tina pena tobebana pete bokabwana en fait te nakipaka epete kasi bosola te naza ba information na nyonso on a tout ni question na abetani faux affaires azuni kaka tozo solola ngana na téléphone ya WhatsApp na bosa te so WhatsApp te Facebook. On est à la Facebook. C'est l'information de la Facebook. Facebook. Ah, merci boss. Donc merci. Na kozela ngo kaka merci. Yenda lobi a kopesa nga. Na senga ki yepete. To utaka kinga kati. Et to lingaka to kenda obe to utaka. Na wana to uti kinga kati. Yemba la moko na émission moko boye na le principe lamba muta filmaka on asala on ndenge nini babi ba otindela biso ba code te pa bata poto boye garçon moko boye mwana bumbu tutala lobaki bonga mafongo afana na mbongo na bana bumbu mbongo atindela bandeko na bumbu abite bandeko so ba souffrir bi baza koma on comprend et puis ngandenge na zabu muta tindela ngai $50 na kezo na Western na ba relation na nga na tank ba vina ba Nes Makiadi ba Shili ba Saoula jamais ko cha $30 kutu po ye a c'est combien $30 pour nga na so awa kuna c'est combien donc a ko sala ngote eleki la bongo ye tang monta émission wana azu yango a chabi ba makaya msu ba vantal ba nango ba bandeko botala na la tsabino makaya ye azo se anga mbongo ye baba zu ba tiengo me bujaki bana poto musuba tomoka makaya finga biso yo wewe nage finga bana poto nazali boma obikoma do ye producteur azo atiango allez mbala moko pesi loko moko ya mabe de songa imta biloba lo bande pe ngosala mabe nazala ba petit nanga bana poto na ba masa nanga bana mikili osola bien Alpha Bokole Comment bien gagner excellence. Ok. Je salue. Merci beauté. Na pesi mbote vient na biso alemba. Ça ba na lemba 3. Alpha Bokole. Na ba msuba na ba fouter ba na boulot te mais lokola lingaki bango ba petit nanga azo cha bango kaka ba bima pe quoi. Très bien. Ramakaya. Ba koma pe bango ngoto na su nana takaza pa sala mingi na bana lemba. OK. Nana takaza na pesi mbote mama oyo azopesa tu mapango akomisa tu papa mapango ba mama mapango apesa ope pourquoi pas tu étais mon s'il vous plaît apesa ope pourquoi pas Nana Takaza apesa ope pourquoi pas c'est bien félicitations Nana Takaza une dame très sociale à son rapport comédien belé oya songa déjà on peut même pas parler de ça parce qu'il a aidé ba comédien belé je reviens sur cette question na lobi comme Nana Takaza be Nana Kofi je me trouve bien évidemment te na lobi Nana Takaza
On appelle Nana Kofi. La MC Nana Komela Nana Kofi. Au moins la commune Nana Takaza. Nana Takaza ajouté ça. Comme c'est Nana Takaza la commune Nana Kofi donc. Ani tout sur la moi qui Papa Makaya. Les théâtre comme une affaire à la poison. Oui, comédien ni il y a poison à théâtre. Naïbi était. Comédien il y a poison. Rien. Poison à théâtre on dirait échanger ils ont sous poison mon côté. Poison on va demander beaucoup faire na kala. Après on a soit faire na poison. Ça fuit royer bon. Lelo c'est va tirer là yon. Na théâtre batou et belé ba comme ka ba tirer na poison mon moni a bonne santé mais ba tirer qui poison. Moi ba poison. Na monde à théâtre ngana ko tirer ata pansaka la poison ata mbonga o kombe obi tout ça les comme oyazu. Tu comprends? Ata Yasimo Kitata. Yasimo c'est Simisé. Simisé. Na ko la ete. Pour na zone na comme place na ye na ko sa ki Simisé. Ebenga na ko sa ki Johnny Mutakala. Ebenga na ko sa la ki Fidelo. Na ko sa la Pakalowi, na ko sa la Sudiata. Eza ba makambo na biso to sala ka en dehors. Ya bulo na biso mutu moka yokele oketo aye asale ya chuma bele na loso. Na théâtre bo ngana ndima ngoti. Et puis nga aleka ba poison o. Na betaka pila ay ko na théâtre. Mais tant on a fandi na docteur a traité kinga. A confirmé que vous avez poison. A dit a poison mais bukanga kateka ko batila kinga poison. Biloko musupe tozolia. Eza ba poison retardé. Yo zoli ko ba benga ki magie. Est-ce que qui magie est que on a faire bo meli bo mbamu ke na moto kufi. Biloko balamba la ki magie. Yo na tongo chauffé to lit. Eza poison retardé. L'oso o tozolia o. Eza ba produit chimique. Na pok na tongo o chauffé to lit. O bini yo sala ka tanto na o. Biloko bele tozolia après le biloko mona muta komo yinda. Mama au poison c'est biloko tozolia misusu motema bien on confirmer que ça était na théâtre te motema mabeza mais poison ya otila mutu poison les ati motema mabeza makasi ya otila mutu poison les ati ba ba ngoku tu keto et comment pas keto ya keto vraiment Papa Makaya l'autre tozali na belle vie na théâtre na pese mbote pas ali petite sœur na linga ke mingi. OK. Azalaka na kwe na yende ngazalaka bongo. Nzambe ndi mutajija. Très bien. On reprochera nini na belle vie personnellement. Sur Rosana idée. Na zwa penza tante to fandaka. Ou bien na staff to staffé banini po aleki nanga. Leki nanga moi c'est puis théâtre comment va bilobela toi. Na belle vie na yeba ina na blogo la kufa njonjo na usala ilongo eti asala mamu na epe abenganga na trois bord be de bord ne mobwe mswa chaka ngo majabu to seka majabu to seka bord nini abenga majabu so baba abenga majabu abenga na ba tournage na tournage ya majabu to seka majabu comédie ayo cha susu soki nini mbonda soki nini majabu bonda mais na ba film ne boye oyoka ya na obenga yo okoko mebo ya semboni ya na ngai na kobenga yo mais wana na benga ninga te et puis na zala ngope mutema mabete po eza boulot na nga na yebi loko ba bi casting donc na couleur wana obi ko bossa na pesa laka vous comprenez donc na koko za tela ba ke ba benga nga ba tournage te o ba benga ngai bazo benga ngai pour moi te couleur yango mais ba bien nga pété ba bagé na momo ko tourner 2 fois 3 fois te couleur te batala couleur yango te yé une photo tia mutango yé donc et le théâtre ningi qui est apparemment belle vie abenga na tournage tendingo lobby abenga na ba biloko mususu la mais ba film ndenge ça la beauté mais tozana biso bien naye aleki nanga vraiment ngala mona tamatanga mama nini nde sala ka comédien comme cible négativement ya bato ya baninga ne ba comédien comme cible ya baninga na ba comédien ezaka dia quoi bon monsieur aga façon ko fandela baninga ana façon zo fandela baninga batal
lelo Bellevue comme cible lelo comme ba comédien ba ninga na ye ba comment calculer moi je sais pas s'il faut on a posé question na bongo mais ngapi ba calculer ngati OK ba bulelo ngasi so bulelo ngapi la bulelo OK o calculer ngapi la calculer vous comprenez bon telo bani na fi peto ngaka te balbaka ko za malamu ay mo fa ba poza mabi ay ba fi pe ba pakolo solanye mais yo moko na kati oza nango te yo lobi ke makaya yo mutu bakisi bandoki menga mona ebike yo moko ebike makaya mutu bakisi yo moko ndenge lobi boye ouais ebele pe baloba ngo et puis ba comédie ebele na ba mikolo ba yebi yango OK nga moko se na kanga moko sera toki ya babishimbi avanga abenga zo ebateke orange bandaki ko otika ba maloba akayo vraiment yeka kasi komba mo akoti ya matili kolo bano bakisi basimbia bano etikala menga moto na mina kati naza na ndoki ndoki yango na ataki bi koma bakolo bano ko ndoki tango za na ngote ça menga na yebi bandoki nako fanda no boye na un mois sur la fin no to za ba massa to tambola na to za na yo timbela ka yo za ndoki pour na bi mama ndoki ndenge zala OK Maman Ndoki ndenge zala très cher ami. Très chers téléspectateurs, merci encore une fois. Je suis avec Papa Makaya. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser et de décortiquer par rapport à l'actualité à Marambe Belé sur Internet. Nous sommes obligés d'en parler, nous sommes obligés de réaliser, nous sommes obligés en tout cas. Il y a Obeta Masolo moi et Belé. Papa Makaya. Ouais. Théâtre Lelo. Tous en a belle vie. Na sila na théâtre. Diana peso réponse mambongo lo banga linkite ba yokana na linkite sila na belle vie ba yoka bona en coulisse na biki basola na ba mais na boye ba basola ngana nzambe kana ibisa wote jamais mutana problème mutazate ave basola ndete na so mutana problème mutu azate mais basola ndete ado ya ngana lo bana yo ngape na yibi ngape na zara mona mais bakabwana dongi ote ba yokani te bazala bongo po musali ke depe bien on reconnaître que elongwa on reconnaître que makambo Bellevue ça na sœur na et ça que musala et mata mais concurrence est à la loyale mais musala ezokenda oui donc et mata mko ba yoka na ba balinga pela lo bisa bango te ngapela tshela ba minduki bo OK mko ko mokete se ba yokani ba mambwane za sutia ko ba ngana uza minduki na no beta bango siko de faut bazala kaka bongo biso côté toza boy bino kuna ba kokate biso côté boy mais ya kofinga vraiment nde naza boy nga ka flatter te na ya na bango balebele ndio aka ba mso bia oh vie bozi oh ya na bango balebele na pa ya mtu pa za mukolo na ngade ba vie junior nga na peka ya na bango vous comprenez na pa ya na bango na HT na âge ça ne vient na ngai sikonde na zabo babenga ga yana ba mbalebele j'ai compris okomia na ya ba mbalebele donc na lingaka vraiment saleté pembe na nga na lingaka buzo bate donc na esprit makasi ko mona ndito na esprit makasi monde baba na bongo balbaka 12 nga beta 12 terre nga beta kibaka autre dit mire vous même ne kanya wisili. Oza d'accord ya oloba ke oza d'accord si la na Bellevue baza na titi bana baza la kaka bongo donc mutu na kwena ye bata koto bazo kumisa ye bakumisa oyo oba kumisa pe koto bakumisa koto te toyokani boto bongisa te et faire profiter nini na théâtre et profiter na nini nani makamona théâtre et profiter na nini mais ezo sala pe théâtre bano matate. OK. Et puis na ba mba ngama mutu sa musala mabete hôtel côté mon ba décor hôtel côté kasinga bien mais guerre on a fait ça la kaka jibem piana na wera so ba ko yoko no be ba porter parole à côté ba sima jibena wera ba solate mais ça difficile de Bellevue na sila Bellevue sila chaka bandela yo zalate sila chaka diversion la Bellevue ba osolo la so yamba sala côté ba banda yo zalate mais you takini nga bwana nga no mais na zo take baleki na ngai ngana yebi bango to ko wa sera na ngai kasi
Mais ba sœur na to boyité mais nga du côté ba banda yo ozalate. Ah yo zalaki. Oh. Mais ma petite sœur na nga bazo na théâtre nga zo mona bango. Ah OK. Ah ça tombe bien tout soir comment. Si la temps a été théâtre mona yi. Oh. Toto ça na bango zela nami. Yo zo lo bana ngolo bana za explique. Zela nga mabuta tika ngai. Mabuta tika na théâtre. Président Lomba zo sala groupe na ye. Muta kufina na lobia zela. Président Lomba zo sala groupe Simba. Nga za acteur. Na joué pas Massoum déjà. Okay. Azo ya na bureau ya Massoum de Brendé. Fallait que basero na côté la groupe ya na Wileri. Na Wileri. Na Nyangwe. Okay. Batu bazoya ye azoya fallait a ndeto yoka ba masolo. Fallait côté la théâtre plus. Mais qui songi banana okala ba te kokota nguna te via la bo. Ti bakena osala Simba, akena osala Simba na ye. Na ba bodo ba de femindondo bon. Na explique kaka. Kota basala Simba ngana za. Kamba basala groupe muyombe gauche ngana za. Zile pigisho ngo yuzu tuna. Tika bina tuna. Na explique po mama ngo paniki nini ba kesho do. Na na panika ni. Ah tika ngana tuna. Sila aleki nanga na age na mukolo na ye. Tika ngana tuna kesho. Na moni bango tamba zo. Na ba belle nini ko mi menace. Na ba belle vie tu ba bala bisuna. Oh yo libo bando boya mamsuno. Seki. Yo tika ngana tuna kesho. Oh ya. Na lobi yo za kata groupe Simba sana. Mais là ça de la comédienne. La comédien. Ouais. Bakenda yo sa. Ndenge lula ya utapa masasi. Ayepa na groupe Simba. Tika be velu la zaki pire petit masasi donc pire comédien ya masasi. Oh. Yo zo ngana expliquer ni. Expliquer public bien besoin yeba. Lula zaka comédien masasi. Nda yaka ya lule je te sali boko kulutu. Wana ki butina ngai. Lutumba era koti groupe sans kasi on va expliquer yo te. Après on déjà salami. To que question. Ya tuna question. Dans groupe Simba et salami yo mona kinenge salama. Groupe Simba zaka ba banda ba bodo, ba mindondo, ba yani mosi pe ba tito pe ba leka kuna bande. Ya mona lo bate ba nani nani ndeko nanga mwasi pe banda wazala milo kwa ba mapasa na sila nani XL te nani Léa uti pa ya papa lobe Imbanseke ya histoire des awatika ko nakata ba fondateur ya groupe Simba osana idée eloko ya mbelinga ngwana te izaka question yo tuninga bena olinga na toleka avancer toleka pour lobby izaka question na mona groupe Simba ni patron nango Elombe ko fondateur Bodor na Mindondo yango te nga na yeli na sila pe yango to bengele ngai sila te baki mwana ina alo jouer na yeme mwana ina mayele bele. OK sikoyo eza ma question to na ngoti neka ndongo lobi lelo oyo concurrence loyale ya sila na Belleville et créé bambo et belé pas comme est-ce que tu golo bilanga mama sila na Belleville yango ya mbeli na tout la mais na bien sur les actualités on a une question niveau mais actualité de lobby mingi déjà pour na sila na Belleville ana les camaramango oui l'équipe to koyema musu c'est expliquer pe bato la biso bato tala biso pe mais makaya ça Alexis Nana Adolphe Dominguez sur la tangele combat Kofi Télémaké non voilà, je suis avec Baba Makaya. C'est avec Baba Makaya que nous faisons l'émission où on a bon PTP na bolembu na kimia nyonso. Na kimia te yo bando nerveux na. Oh, ouais. Émission ça l'émission ba moto leki. Yo comme zonga kaka comme zonga. Bien papa. Baba Makaya. Quelque chose à ngai. Yo so moni répondre te. Ah OK. Donc ce yo pesi na moni moitié la betika mir. Te mir te. Respect à téléspectateur ne dépend de ce qu'on a eu. Miso siligia pom na ngana tuna ka question ngako no ngando siligia oh c'est vrai mbali boso mona kanda na nga ya problème te public ndio mona ngana mona te et puis couper za la te so siligi nanga couper za la te wa te wa couper dans te za ngano te la siliga Makaya parole de Makaya c'est quoi ça unazonga na ngana mamba Belleville sila Makaya c'est quoi ça Makaya artistiquement Makaya na acteur ya nani acteur sur ya groupe nini groupe ça souci non na minito Makaya sa acteur mutute aza Makaya yemoko nzambe moko président yemo na groupe nae OK groupe ezalaka avant aux ala pas sans souci
tout temps longo pas sans souci ndo sali groupe makaya bon groupe MM yango naka makaya MM donc makaya mayuma donc na longo pas sans souci na longo pas sans souci tata nga suspension indéterminée awa sans souci za bomoy na fanda na nga petit pour avoir la tendance à d'aba nzonzi na bande kwa baso to lobi awa bande ko badadi di kambala tout ça ba arme lourd ba yo bona badadi di kambala tena tuni question parce que mona oloba mais tam situation yé mambo yesu makasi to aussi ba contrat na bande ko sila ba mama shako na mataka vraiment ndenge pa nzonzi ezalaki na mokona bosala ta mosu 3 nzonzi mosu pe mwana kimi soko tuni nani Prince Luamba ye kutamona mambo naye yona na bonaka na $100 ya kolongola ka 3 tableau ngabina ko yate $100 na osala ngoni alors nzamba salaka mamune na ndenge naye vie tanga linga bon mutayeba ko kufaza te mais tanga benga nga siko yaka omoni oza mwana olekaki awa mais ozala collaborateur yanga ya groupe sans société mais collaborateur na nga moko c'est là ka défilé tiens ko dai naye mais groupe MM ezalaki nango kaka tili lo pesa nango kaka groupe sans souci etikala pa na maboko nani nayebi te nayebaki poudre de chasse na même niti on nayebi te eza na ba dege belé siko famille ezoloba groupe kufi ba makaya non nga nayebi makuna te nayebi makuna te eza ndako oleka eza ndako esali peke makaya za la soki muta kufi na yepe so muta daye leader so daye foi ba ngo loko etikala na ba nini ba groupe ba pepe kali wapi ampe bakuba ezali no ezali moyoka yango wapi groupe atatu kalombo na tatu ka diombo na kalombo wapi yango so ba bi leader donc ya mutu ana vision ya eloko naye so quoi que c'est fini ngana ne esprit bien mais na pas na idée na ngote ata togo ba pa et puis na okuta nani wa yambanga wa yedinga bo ba yedinga onga na yedi na kala nyonso bozana bango na tamu ba ziza rien ana rien mama lomboto rien bazate ve wana musumule ka munduki pa munduki yegu na ebite soko akoma ba yuko na apete asana ba moyi fa bo moyi muta kufaka Jomas ouais Jomas akufa et après etikana boka mboshilo kinzonzi Mboshilo kwa cameraman apparemment il y a cameraman à la groupe comment mais azala quand même la poste na groupe bon ana tango ngana longwe nanga tanga longwe nanga bo mambo peza kuna pa na yebi vraiment très bien on va parler maintenant de l'actualité au eza siko on internet je crois que par ici qu'on va chiter avec cette émission pas makaya aujourd'hui tant peur que soit na ba les kino ba comédien nzambe nangai monsieur ici là nga tikile ba leki bele ba place c'est ba tonatia ba papa na pusa ni boye leka fanda te koleka pe te uzwa fanda omoni nde ya bo kopo ezaka boye boye omoso okutani na oyo mutu aza boye oyo azaka boye boye ebele na koloba te ba vio ya kala ya théâtre lelo ba vraiment le sous na théâtre te banandi la plupart baza bango bamusu baza bango Saka la zati. Saka la zali mais le tournage a vraiment il soit actif. Baza li soit. Saka la tournée. Saka la. Je parle pas de Saka le bito maman Saka la té. Ah. Venga le fa. Le bito tanga bakombo batuti. Te yo le bi ba vie wana ngona biso. Na tanga bakombo te. Mon yo mo komina poso silika no. Pourtant yo tanga bakombo bazali. Bazali akala baza. Bazali. Na kata ba vie wana akala makaya fait partie. Na kata ba vie wana akala makaya paza na kati. Ma vie au théâtre kala avant Mobutu akufa petit na baongadi na kati wa vie wana d'autant que ba misesi ya tule utanga ba makaya do ba bodo ba makaya na zakati OK tolo ba bozotika place na nouveau vent ba nouveau venant to izaki ba solliciter bino ndeli sauter na on comprendre te na ndeni bonga ba be angate dernière fois makaya jouer izaki wa film asuka ototo jouer na Vengalfa
na Bordeaux. OK. Film où na bomisi Bordeaux. Lule pas azalaki. Ngana ekutu zaki guerre. OK. Na film moko susu ya Vincent Toulouse. Na to sala. OK. Nani oyo Cardozo. Mille esprits. Ye pe suna tourner pas. Je la sali. Cardozo Mille esprits na pesi mbote. Yango na yebisi yo ha. Soki bazo benga yo te soki oza na je moko tikala. Otikala be komaka kutu chako bafufu boye biloko ko banda ko tchao che munyero tikala na elamba moko ko kanga maka na elamba wana. Otikala wana. Donc théâtre na ba scénario échangeaka ba nenyoso. Ndenge mokili zo kendela. Faut présenter ce pelisa pe bato bazokola na niveau wana ba série wana. Très bien. Tu comprends? Nakata bato wana pa obenga yo. Aujourd'hui non pas dit nana te. Dinana to je jouer pas na été. Mais yo ga ya mo beaucoup ya na busa na ko mingi ya. Na bango solo soko tindele ya webisa yo. Ya inga na bossa ni. Nakata place on a tindela dinana. Yo tindela. So kutani na yeka. Na la seul numéro na. C'est privé, c'est confidentiel. So kutani kana dinana biso ya na bossa ni ya na bossa. Ti yo ga ya na bossa la ko mingi na obenga o. Apa bengi. Na pa na bossa na. Mais mambo pesa kedele. Apa bossa ni. Mais ça mutu. Na pa bossa la batebele. OK. Est-ce que journaliste Aruki lo baki ba comédien ba oyo kana tenga fona jouer rôle intermédiaire yo sangisa bango? Journaliste. Non. Non. Pourquoi non? Kasi utira muno nanga. Parce que comédien, azana problème na comédien. Ouais. Au lieu comédien ou luka comédien, asangisa bango mais. Biso mo ba comédien to ko sangisa, to ko yoka na to luki siko. Si misé lokola ba yoka tela papa nsakala. Ngana ko ya papa nsakala. Na oyena no papa nsakala. Na ye papa nsakala. Jendeni ba bia je. Ngapena utaki vie moni boy. Tote si miza ko sakana na ngai te boy. OK supa ya Il pas si misé sous jouer médiation. Et puis na ko lukelo ko moto ko kutana kaka ko créer tam nga na ebe pe na boss na ngepe bele ndeni boss to ya pa no jour boy ti aboko na ya na simize na nsakala siko bengi pa nsakala to kuta pa tete ndai maboko banki na bandala nga ba nenvere o kase nga biteto kuta kawana siko tala bo simize pa za wana ba mi balinda na kukima biso to kuta pa tete ndai tato fanda bonga boss ndeni ato sepele to ko tala yo et s'il est bon ça va abuso mais boss to zo film mendeza bo vier ba mi bali ba yo kanate siko boss ay solisi bino bobo ya et puis vraiment toi ça bon nzambe ako sala achene kibaka mais ako za mamno na mutemati. Il y a un artiste, il y a des artistes comédiens là-bas au Canada, même médiation par journaliste ou yo azape na kanae. So journaliste na les cas. L'école na biso et ba comédien ko za nango ça. Mais journaliste en moi ce qu'on a quand ba comédien mususu. Achege il faut yo kanana si la sauce solisa si la té mais yé personnellement à l'obien on peut na télévision, moi na solisa belle vie pour na un problème personnel na belle vie. As encouragé par artistes et comédiens. Si go to sabo. Ya. Il faut répondre ngana va tout ça. C'est un comité. Je t'en prie. To antirango. Na batu ba tala da se ba comprendre ba bike ya fuma solo. Na comprendre? Ça dia makati ya makambo ranking na kati dongo abungisa iloko moko ti. Abungisa lo moti. Réponse tando ça. So da mutazana sens moko boy. Azana tendance na mo déjà. Azana impossible, azana incapable à pouvoir. Ande ko wana soka yo king dinga na loban en tout cas limisanga. Mais na normal et simbate. Azana effort salate à pour réunir ba comédien parce que en attendance. Et simbate. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. J'étais avec Papa Makaya. Et Papa Makaya, président du groupe MM. Makaya Mayuma. MM. Makaya Mayuma, il était des nôtres aujourd'hui. Makaya, tu vas retenir pour la entrée, tout sorti, médiatique et à l'îlot.
na bafani nyonso mbote nakanisi na mama mabete na mama mabete nayebiki ata nalingi na émission banso botindela ngai ya makaya elamba olati yango 4 fois makaya opakolaki ta poudre te elongi ezongala o mafuta boye boloba yango nalobi eloko mabe te na ye kote moto ezopelela. En tout cas bandeko totika eloko oyo tosala mosala soki mpo oyebi mosala yango bien ti kangama na bato basala ata osala da kombo biso bato bakomisa biso makaya toleki bagroupe sans souci mais ti lelo ana posa connaissance ouais mokolo nakutana na Elbas to travaille na Elbas bo professeur na campi na ina mais nasalaki effort nakangama nini nazwa mpe oyo yapa na ye totia lokola te tokita elobi pasteur Jean-Paul Mayata aloba nini tokita obie tosasongi asalaka wana de tobuka maseke sono babuna yaya na bino mbalebele vous comprenez tozala na l'esprit artiste comédien oza nzambe ndingo zana no za nzambe na bina ba comédien bo ba nzambe po kufanda buza kizengi te basalo sa rola kizengi oza mubange te musa rola kizengi ya mubange wa passer te musa rola pasteur batu pe babongwani donc to tika biloko ya ozwi mbumalo so commission madesu commission ngota mususu quiz eza bien te omona donc vraiment ça la nga pasi mamusi amamba olobana ba TV un message particulièrement mususu ndeko mususu ka bopa bien na tefabia ya ndeko zo kende boyango te na tuni bande mususu bi ya beli mutu bi etanga kolaka anako malade ndeke abi okende ni te mamuna bimisaki na mona na internet selenga bien te OK na ya bela mutu azo bela mutu obi koma ote ya zala kaka bonga bite o encourage ka bongo te boko vérifier pe na ba quartier ka pe boyo ka ke kala ndako ya malade ndeke sika ko na komite pe responsable mais mutu ba sekele tikala mobali mutu sipo mona abela liboma mais ba sekele etikala ka omona okotala mutu bo neti ata ndoki na bando expliquer osiko comprendre bando ndi bala omoni ndoki na wele kala TV bo nando loba déjà ba mabemo oya yo za nango te oyo po sala ngo te yaki ndoki sorcellerie très bien ela mwana mwasi za mwa mbali bazuba créer pinza ba manigance ni solo bazuba tie ba yeba pesi yango yo ba bambi yo na nzoto et puis yo soko za la bonzambe te simpete obeli sepa ni pe obeli AVC ya dakindo mutu tu akosela ka mutu likambo asali yango soko landeli boke ba quartier ko wati ndoki akala agi ndoki baseri moko kutu bakangaka ndoki banda ko salisa ye vous comprenez bande mona ba prophète mutu mona bibo wela mimi okeyo na ke pas prophète 10 000 francs ko ta pas prophète asagolo oye bato e pandoki makalo za kani na théâtre le comment bakan papa mamu oza netre toza mamu no ngolo bananga ko ya question eza simple na fingi uti makaya eza déjà otitoyenga makaya oza na kani otitoyenga nga tata mobimba boye na dana bakoko na théâtre kutu te me bakoko ya bakoko pe bana na nga baboti nakila na ka bo mwana nga so na ka wana ka mususu so on sale ba discussion ma théâtre et comme vite na imana makaya na kani mpesi nakomi do na go sala ngote nga tous les comédiens baba pire nga batu na ngai bandeko na nga bayana nga baleki na nga on a interdiction que jouer place morte o ba interdit makaya tourner kuna pona ninga tusana nga théâtre to ba théâtre za tata na biso za mama na biso OK siko ba lobake yo loko bobeba na lobe exemple bobeba na manoka na bobo na pese moto la poto pa azali wana leki na nga vraiment big one moto ya papa Lutumba bobo abanda ko leka ngate je lui salue wana kibuti na nga leki na nga ana Belgique hein mobala noir Bordeaux donc soki yo bengi nga na ko tourner pa na soki bobo benga te na ke kuna te wana pesi ya tendance et puis ya ka ndio na bano casting scénario mutonga bongisa ki déjà ki mutongo jouer rôle yo bobo kaka
ata soki bakozwa yo te ye paza mwa couleur neti banoir banini lokola bobo aye te totya ye me na moto akomaki eloko boba boyi tozwa kaka yams me na moto akomaki eza susu idée te ye te eza su bobo te yango nga nasalaka befort na batournage na nga ata tosala bakarine mpala na pesi mbote po azali towumele na nga ti tobetaki un mois tolia de mbongo bato nalia déjà mbongo bato mais lokola nalinga kobebisa scénario ya bato te ntango babengi ngai nakoya na sisi mosala na ye nsima nakei. Très bien. Makai, monsieur Sili. Bref, bato ba retenir que Makai na kamote, Makai nazaka na problème à mutu te. Makai est neutre. Na signa contrat te ke na mutu kingandi mutu kingandi. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que soit Souka Onde, ou Siligati pour Yosilika Pamba. So Siliki, Taliga Yo, Yosa invité, les a candidaté. Ils en ont candidaté. Il faut na même on a eu pas passé Dominique Konde. Wani. Ndi na omona. Na milu mabe. Il faut na même. Faut yeba olinga ka muninga. Donc on a provoquer batuté. Provoquer gâté. Na milu mabe? Oui, tu na milu mabe te. Ben alors, tu vois des bêtis ba Weston, tu vois vite na seko. Na les Weston fort et puis combinaison et la couleur, pantalon yango moko déjà ils a stylé. Na oyete omo bimbaleki nanga Chic Lutumba. Ah, Chic Lutumba na Paris na pesi ya beti ba Weston. Paza papa mapasa na mama mapasa biba ba Weston wa. Ntakosa binoti. Ansi Luzolo abangisa mwa soka ye azangisa litaba te pona vie na ye. Na pesi mbote, na pesi bakoma vie Siatul. Ketibwe buna. Vie Siatul to pesi mbote. Oyoki ba vie na ngala ndako diembela na sima na bango. OK. Et puis moni caractère na nga nazo ba caractère ba vie wana. Ba vie, mais Weston was. Hein? Weston c'est bon. Et ça ni. Mélange ba couleur bien habillé. Tuna bata selemba ba ebiso. Moi la selemba nga ba be nga or blanc. En fait, na besoin de or blanc na pesi masa na ngai Ndoloviti na pesi ba mbote pa ozali masa na ngai Janora la délivrance. Janora la délivrance na bosanité Kundo na bosani pété Moulé José Miguel Eyinda Bomaye Joye Bomaye ka pesa moi to lati ba Weston wa je na imera bien na imera bien non le bien le côté c'est belle na ba concordance à vie pantalon eza yo siko tango longo la Weston lo konu ande munanga te ngape anga eza le bi bata Swede ye fora na mboka ba efo bigogo po so bomonga na bungi na Swede si ola Swede so bungi so bomonga na bungi na comme na Swede. OK. Après 5 ans na yao na pesi nani demonte mukonda mobala ya yandu mobala ya midi mbote na ya yandu pe na pesi mbote OK. Esili mabangi esili c'est fini na pesi ya fioti ngoma mbote ote ngape fona dibranza ta recevoir na wo wana ba vie ba formanga na bosanité ba pesa nga idéologie paro continue na mbote na côté la groupe sans souci. OK. Batu penza banda ko ebisanga talo mondo côté na ngwala ba balongwe ba fioti balongwe bakisa la kuna ba filme bandie balelanga wana côté sur la groupe sans souci. Batu banda ko ebisanga petit on a mama na terre. Oh, c'est mon vieux nazoloba. Le loi comment ya fioti na vie na ngatito. Kutu somu na ye. Si sur la sisi répétition na lingi makolo na pas vie tito apinga tamsusu. Bon ponga fola sur roponga ba na kemba mo palais. Vous comprenez? Ba tu penza ba contribuer ki pona nga vie ngoma tito. Et vie fioti ngoma. Vie azalaka boy. Vie et so meme bobi bani vie alinga ka boy. Olate lamba ya katote. Soki lamba ka badiso alate côté la groupe sans souci boba ko benga et puis na mona ba mama ngozo ya ba chao. Tena simo bumdazati. Yo zongabo Oscar azongisa. OK. Que vous voyez sur que lambo là tu avais écouté. Très bien.
Mado bavie nanga mobala Mamado na pesi mbote. Mamado en tout cas. Infora. Mbunga mbote na yo moi ça ya fioti ngoma na Suède na pesi bino mbote. Boza ebele bo tala biso émission comme na suka. J'en besoin tous ana imera kitoko pour na question. Boyo aussi lika pampa mana habite tu za climat. Te era aussi lika te. Ezaka ka permettre ngana na question ngana za à l'aise. Pour na monde au banda pe droite sur les coffee ba question ya babe. Ça va. OK. Mamba aussi lika pe ati. Mutawabeta pi mutumbata zate. Oh. Ikumna wambata ndeni. Komi feri na soleil wangate. Komba nini bale bakaji. Komba kaji. Na etota. Na bien. Alexandre Natala téléphone na yo. On a eu ba moto bloqué. Bloqué les points. C'est boyela mwasi. Te nga wela mwasi na mutu te. Soko lingi ozio ke na mbunda kote ko kende ko beta. Batu ba yoga. Na wela mwasi te ke. Wali boso vina wali boso na bukabona point. Vini ngana kabwana fi mode batu nyoso na bloka to sala bango bien mais na bloka. Point batala wa statino te. Na bloqué pe ko benga ngati to ko kuta biso boto so la bomena ba téléphone donc bizarre. Message comme mo kilo ndi bozaka liboso. Ndi bozaka na relation ya ezaka shooter. Yams. Question batbanga. C'est na lobaki yango déjà donc na ozonga suku na te. Baba comédien. Collègue na yo. Mutamutaza na éducation na ya na famille na bango, ba musupe ba rater éducation. Vous comprenez? Yango mwata musupe ya to potala pe la kata monda. OK. Mais si on ngande mama na biso edikanga na to sa mukolo na to sa mwana muke. Soko pesi nga na pesi so na récupérer ngo c'est fini. À part na se nango bakiselinga mwana muntando mukongo. Donc na kalo lendo mwa soko sakani na poso kaka nango moni to mona nga eloko basanya mabaya esili donc na yindi. Pas Kobape. Pas Koba ça. Bon man vous bloquez bwani. Nana betelo masolo pa Koba. Omota akosio. Akosio. Pour bloquer pas Koba. Akosio. Pouvez biso. Soki mo pa Koba pe ka lo ba ke bongo donc esopie. Vous avez sopi pas Koba. Ouais, soki mo pa Koba lo benga na bloka ki e esopie. Obe mutsoka betelo te a bloka papa Koba. Azacho. O bloka e pona nini? Ye na bloqué poani. Et puis, ce que tu as papa Koba, pourquoi? Mais il y a une investigation dans la salle. Non, toi aussi, c'est déjà une émission. Émission, c'est les gens qui ont son téléphone au Tala. Il y a des fois, ils ont moto yo bloqué. Le téléphone, on a encore c'est privé. Au bloqué nani. Italiote. Italingate. Nga na ziyo ngolo wa question na tout dans le plateau là mais Italiote. Na bien ba comédien nyoso. OK. Tona makolo tolonga makolo tala oyo eza kulia musu yanga pe kulia musu poto kumisa ba Weston mais olati Weston ngaba lati Weston sauf que vous a pembe ngana noir na luibo yo a pembe omonya oh mi daju vie maboko yango elongi ala pembe Ota daju magambo te. Nga makolo yango. Ota daju te. Ya daju muta ba ketche le ngi ba Weston. Akola ta ketche ozole ka kuna Weston na cher. Daju na lele fort. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Makaya aboy hein. Daju la Burundi obe ta petit moi moulou barara. Moulou ba noir. Daju we toi ou la famille donc ya na famille présentielle quoi. Parce que daju na pichwana za pembeni yende réalisateur. Daju la roi d'été. Pichwana azanga kombo. Pichwana square réalisateur ndé. Azanga ne kombo. Jiklo. Yoko masolo ko la vie na bisola ya kota mbinza. Ngala ba pichwana donc vraiment donc you know mono ote yima kaya sala ka théâtre oyo bilali vraiment donc yali ki pichwana oyo. Pichwana kitambo ntutu mikelo. Ye pina ye. Tout abiso. Voilà beti para. Petio kudu ye vraiment non na munya basuki ne belo. Di petio zo petio iba téléphone wa nani. Wa benda so téléphone ni kata minene mbasu. Baba ko kana. Donc comme le quasi voilà. Te ngabira wala ndisco Jiklo réalisateur. Jiklo Jean-Claude Ndoya venga Dios. Ya la raswa yimsareta ko ravi. Omolala. Te ovina noto wa mai. Ana lala mo pono te. Voilà na mo pono. Voilà ce qu'on a passé là bas boss ba benga Asaki. Nani? Asaki. Pasteur. Asaki. Naza pasteur. Kipicho na siwa wala si. Masa na bango. Yebe kamera we. Asaki. Yebe ka sazo fêter anniversaire yet. Yo wana. Bon anniversaire Asaki.
eleka déjà eleka kasa continue azekana nango kaka na mokili asalaka bolamu soki asala mabe do 50 ans biso tokangi oyo basiècle donc bademi-siècle akoma yango te. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Makaya, un mot gentil na bando retour batali ebele akobwaka bataliki ebele boaka oyo moni oboaka un mot gentil na bando retour batala yo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci ndengo ya magingai, merci na ba oyo pe oyo boltali biso. Question ezalaki normal, j'espère que na lobi nanga mabete la question mabe ezalaki te ya mabe ezalaki makasi mais ezalaki pe bakibaka ke mabe ezalaki te o batala bamona o balingaka yo te yana ozongisa bango réponse nde ba réponse mabe ba question mabe ezalaki vraiment soki mpe nazalaki zoba question mabe neti yuyu nde mabe vraiment pe ekoti question mabe neti na tondi neti otunaki wana mosusu wana ya donc vraiment nous sommes arrivés à la fin. Yamakaya. Oli misanga pendane na beti ya ngoma babu na bata na ba air. Pas de problème, pas de problème. Bakara minene zo kanga nzela penza ya fachi tutu fatale lango vraiment très fort kota karo ana ba bloko de kendi na ba train po zo kanga banzela moye te ko uta monga fula ko komawa affaire. Lokola mutauta soki na ville à France azokende na Lyon. Ouais, outil Paris, il y a que Lyon. Mais aux endroits à Paris. Pardon. Et moi, je suis en train de voir ta émission aussi, ces émissions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À très bientôt. Restez connectés, restez branchés sur Top Max officiel. Vous êtes plus de 15 000, plus de 14 800 abonnés. Je vous dis un grand merci. Aussi, allez sur Top Media. Bon, tape émission pour na Top Media. Na Top Media, pas ta dinga là-bas. Mais vous s'abonner, vous s'abonner, vous profiter. Bon, moi, on appelle ma super à des surprises. Plateau Siga. Soko moni ko moni di bandio yo elingelo ba yelo komo ko di bandio yo. Merci Yamakaya. On se voit très bientôt. Tata mobateli abatela yo. Yeba kaka ko batela monoko, yeba kaka ko vivira baninga bien. Bon so ba mo vivira na mabekasi. Te so ka vivira mabé che mir. Na china bloqué. So que le bloqué. OK. Pona ko batela ke bloqué kaka. Na saka ndio salaka. Salaka bon pona ko kimano, on ne savait pas bloquer kaka. Bongo sata boga ina sa pourquoi? Tenga lo biga so imu tasana mabe, la bloqué yo bwaki ye. Ndenge nzamba bwaka satana na se. Bloqué na onanyo yo. Bloqué ya na puye yo. Oye yaka soke ye kutu. OK sombele Mungu asakombia Mungu. Prier 3 jours ke bo na toilette. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Attention micro hein. Yamakaya kwa isi micro Ilata magite da. Ilata magite hein. Daju oza pa daju pende ya mwana jana na mbe na komi bien na minute oyo. Petit en mosu jana. Jana na zui ata ya moi mso jana na bosa moi. Bon bampangi sono ba madeboli msanga ndenge ba ba. C'est pardon bobanga. En famille, merci. On se voit très bientôt. Au revoir.